Nana le papa qui se fait. Dengo salinzela. Zile mbala na bala batu babanda kulia mbongo. Tu sepeli penza makasi papa na ngai. Tu pesi yo longoni. Yo kolala bambula na bambula kaka na bukuzu. Amen. Opeleka te oko ata moko apeleka te. Kaka ye moko pati eseli. Bukuzu mususu azate. L'impression est malamu parce que ça fait des années que Nzela est vraiment impraticable. Surtout pour professeur Koto, il y a un transport. Ce qui nous a bêti, on a 4 000, 3 000 francs pour comme mais avec les travaux, on va permettre biso avec 500 francs, 1000 francs, on n'a pas ma tête. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais seulement que le salaire qu'on a à Kabako Banda, le monde a fait basuki Nzela. Mais pour ce qui est par exemple, les caniveaux qui sont na Mayanjil, il fallait pas couvrir yango pour na sala ba de gars. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Katia émission na chaîne Bino Bonjour Makasi na Tindika télévision. Le monde de Sindi Bonjour na numéro de Katia Bibili. Ah, tout venu précisément à Avenue de la Paix. Avenue de la Paix, et je wapi et je na commune ya Kinsense. Une seule route qui nous amène sur la province de Congo. Route est impraticable pendant beaucoup d'années, mais maintenant, route est vue de les valeurs. Même après ça, valeurs, on a dit, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis, après, il y a construire le système de là, qui est impraticable. Nous, tout le monde n'a pas si, donc, il faut qu'on retombe à la macro. Mais après, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi dit béton, fatigue, en Israël, les hommes, dada, biche, la chantier, il y a mis les hommes à la carte commune qui sont. Mesdames et messieurs, de moi-même, je ne saurais pas vous donner beaucoup de précisions. C'est pourquoi nous voulons tenir que c'est changé, Nabaï, Mboka, quartier, usager la commune, pourquoi pas dire usager la quartier, parce que c'est ce mandat où il y a Malobala pour nous donner quelques précisions. Pour nous donner la base mais c'est remarquable, mais je ne peux pas. Mesdames et messieurs, continuer cette émission sans pourtant la dédier à celui qu'on appelle tous ceux qui sont de la Batouya. C'est Papi Kelly, pourquoi pas dire Lucas Sinatère, j'ai dit pour nous la langue il y a Batouya, papa Edo na majesteur, et pourquoi pas dire Papi Atuna le grand Julia, Papi Atuna le grand Julia, la vie Missé Betama, il y a Makasi, donc la Tommy Sami Penza, na Saïno, il y a Bilo, voilà Mboka, Dorcas Bateau de la touche. Bonjour. On a la caméra, maintenant dans cette Angela, il doit faire torche. Malheureusement, on a chef de l'État, on a la télévision. Kasi yangana. Il est là.
nga nalobi papa tosepeli ndenge osali nzela nzela oyo mbala na mbala bato babanda kolia mbongo tosepeli mpenza makasi papa na ngai topesi ye longonya yo okolala bambula na bambula kaka na bokonzi okoleka te ata moko akoleka te kaka ye moko pati esili mokonzi mosusu aza te mwa bana bolandi kosala banzela oyo combien de mois déjà bolandi kosala na mateka eloko moko te tosepeli mpenza papa na ngai nzambe azwi lokomo wana nzela batransport ekomi ndenge nini bongosila nde ofuta ndenge nini lokoma ofuta siko ndenge batransport sengisa te mpo matete sikoyo mosusu bakofuta oyo baskiter tala oyo ya moke wana bakofuta 1000 francs na yango yakoli kaka 1000 francs lokomi mpo matete mama na ngai tosepeli makasi topesi elongonya. Merci beaucoup maman. Tusepeli papa na ngai sikoyo nzela esili sikoyo tokomi koluka biloko ya kolia biso bamama tokomi boye tokosala nini tozala na mbongo ata ya kosomba biloko eza te maloba na ngai yango wana. Merci beaucoup mama. Mama tomoni baosala nzela impression ilikuwa ezala nini? Bon, toza na esengo makasi nde basali biso nzela me nzela oyo depuis bandi kosala ewumeli neti balingi te tokomi kuli koyimayima. Mais est-ce que par rapport ya batrajet nde ezalaki liboso bofuta transport ndenge nini sikoyo komi ndenge nini mwa facilité komi liboso ezalaki longwa atima tete mosusu 2000 be 2500 mosusu mpe 3000 mais na minute oyo mpenza ekomi 500 tima te un pour le chef de l'état olanda topesi kaka merci na oyo asali. Est-ce que vous avez chance à deuxième mandat? Akoleka ye kuva ata balinga mpe akoleka na ye. Merci beaucoup. Bonjour papa. Ota la caméra. Papa tout le monde doit esala nzela na avenue de la Paix. Euti mpo mateteketi kota bakongo kuna. Impression ekozala mpona bato bosala. Quand même nasepeli ezala biso po euti kosufi makasi. Balotambola na bato bafotofoto totambola na nzela ya rai baderange biso me tomoni banda président na biso tozalaki ya china rambo makambo oyo ezalaka nango me asalisaka yango banda président pati ya ye toye komona ti ndenge babituke ye tobandi okanisa neti bavanture me na nsima bavanture tomoni prince ekomi kosalama deja ekomi mpenza priske donc ke po esila me tosepeli mpenza na eloko asali biso ata makambo mosusu eleki bana babandi kotonga nzela ngo combien de mois déjà mwa pamba donc presque eza biloko moko eza début ndenge babandelaki euti kobanda nango kaka na ba 2023 mais date oyo babandelaka vraiment atiaka yango mpenza kati nde omona baotonga mbangu mpo baotonga malembe na ndenge ya kotongela mpenza bazotonga po malembe tokokoloba bazotravaille chaque jour bazotravaille oyo biloko ezalaka deja bazotravaille te mele bato bazotravaille te mele tomoni baza na kosala. En tant que citoyen congolais, est-ce que vous faites sa chance na deuxième mandat ya Fatou? Topesi chance epa na ye totala deuxième mandat na ye ndenge azotravaille po bato mosusu batioli balobi mais totala deuxième mandat po eloko ye aya kokuta ndenge abandelaki ifale akunda besika mosusu ndenge ye moko alobaki nzela mboka ebebaki nango nalobaki na sanse te neti ye moto aye kobebisa mais déjà ezalaki na bato mosusu oyo babanda kosala bandenge mabe mais ye ifale alongola atya ya ye deuxième mandat na ye totala ndenge. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a dit? Papa Achille, tout le monde doit s'enlever là, il y a avenue de la Paix. Route principale, bandi la forme à Tétékéti, côté mon affaire là. Est-ce que on s'en est fait? On doit s'enlever là, tout dans nos essais. D'abord, c'est une question. Nous avons une question. C'est une question pour la salle de presse. Oui, que nous avons une question qui est mais wana biso tosekali biso te biso tana profana Pascal Dessalines Prince sikoyo bana bandi kosala étude ya combien de mois alo wana nanga mutu moko ya routier mayo nanga mwana mais eumeli déjà bah fait 4 à 5 6 mois une année
wana sikoyo na koyeba tene sikoyo baotala yo bakoretene mpona nzela oyo est-ce que sécurité ezalaka to transport ezalaka mpasi to transport ezalaka mpasi te okokota ata 21h 22h 1h de 2h pondeni otoyo nana mwana nga te ko bato bakare bato soki ndenge ezala oyo bakulula ndenge wana ezalaka na sute me ndenge ezalaki oyo baaméricain oyo soki baarabe wana nyonso wana koto oyo namona yango sute sikoyo na bandenge ba 22h wana koya bokongana na kotana nango nga nayoka nanga lisolo teke oyo bakarenga presque bajour oyo makambo wana nayoka yango ezalaki me namona yango sute sikoyo na mici oyo mwa kimi ya koto eza nango qui me côté depuis le commencer à la presse, qui me côté avant de faire la presse. Avant que tu aies makamwana, moi qui m'a ezalaki déjà. Si bah ranger dans les makamoni so wana, n'engé presse de côté boy. Tu viens de makamoni de la. D'accord, merci beaucoup. Bonjour maman. Comment on a dit? On a fait aigle. Frère Aigle, est-ce que on est dans la presse avant de la PE? Nous y est vraiment par rapport à ma lobana, le banini, na ba so tala. Bon, pour la presse, en tout cas, nous avons des félicitations. Par rapport à nous allons transport pas si nous comme fait transport de timate comme une en tout cas kitoko. Donc du mananga est tardif et le transport n'est pas facilement. La qui n'a pas zone dans l'aise. On a 3 pinets, 2 pinets, là comme il 4 makul. Donc en tout cas l'aise, comme ma pepele. Madame j'ai le coach en tout cas kitoko. C'est le bonheur on sera combien de mois déjà? Donc presque presque pour là. Déjà. Donc, depuis février, mars, Babanda qui déjà. Si on a vendu Banco Sanza, au Monaco, bon, si son cas n'a ni auto pour continuer, c'est 2024. En tout cas, jamais de la rapidité n'a pas année réussi. Année réussi. Par rapport au transport, stabilité comme bien. Bon, pas transport côté en tout cas, moi qui m'a peu côté, pour les alaks qui aura interdit pour tellement à te transport passe. Est-ce que vous faites combien? On a 1000 fois 1500. Parce qu'on a commencé à nous voir type comment t'étais à l'aise. Nous nous voyons là, j'ai mis des choses beaucoup simbatées. On a un capitaine transport, transport du camion, moi là tu as cause, tout me filme là. D'ailleurs, on a tocos qui n'a comme émission. Et c'est le tout. On a pas le chef de l'État là-dedans. À continuer comme ça la ligne, c'est quelle ligne et pourquoi? En tout cas, pour avoir un chef de l'État, ma félicitation, à continuer au salaboué. On a le chemin, en tout cas, et de faciliter ma casse. En plus, peut être la compagnie de gens de chemin. Et donc, maman m'a connu, m'a dit en tout cas, dans ces personnes, ça me souvient. Bon, je ma félicitation, ma bravo. Bisous, mandat. Alors, merci beaucoup. Bonjour, madame. Vous appelez? Moi, c'est M. Electeur de Lumumba. Monsieur Electeur, nous allons parler plus de l'INA pour nos internautes. Ok. Est-ce que aux accords par rapport à la construction aux qui impraticable avenue de la paix, le témoignage bazotonga bâti macadam impression que non, impression est malamu parce que ça fait des années que Nzela est vraiment impraticable. Surtout pour professeur Koto, tu bana konyo comme transport. Ce qui nous a bêti, au commun a tout ça la 4000, 3000 francs pour comme hour, mais avec des travaux où vraiment permettre biso avec 500 francs, 1000 francs, au cours de la pomme à tête, vraiment c'est une bonne chose. Mais seulement que nous allons comment ils allaient kabako banda. Mais au moins on a fait basuki Nzela. Mais pour ce soit le monsieur Zali que par exemple les caniveaux qui sont na Mayanjil, fallait pas payer couvrir yango pour na sala ba dégâts na ba paysans biso ba to vendre côté parce que ceux qui ba couvrir yango te ko sala mabe. Mais en bref donc Nzela vraiment ils malamu ba sala bien. Parce que c'est là mais ba sala malamu. Ce que nous choses na pomme à tête. On a que le type côté Nzela. Lembaimbo, au foot à combien? Non, auparavant on foot à 2000 francs, 2500, 3000 même 4000 même si vous voulez bêter. Mais aujourd'hui là ce que nous avons pour ma tête, na charge batterie awa, na ba 3 pinets au foot à 1000 francs. Et ba 2 pinets comme nango 1500. Et na mo épée, tu le foot à payer 500 francs. Vraiment ça c'est une bonne chose. Alors un mot pour ceux qui vous suivent pour le moment. En tout cas, ils ont malamu na Nzela parce que vous avez Nzela tena que c'est son côté à ce qu'on va tenir. Nzela ils ont pratiquement praticable, ils vont monter comme on les très bien sans problème. Na biso pe ils ont facilité biso pour na comme na matete vraiment to louer initiative voilà le chef de l'État. Merci beaucoup. Est-ce que beaucoup plus de chances de continuer avec son deuxième mandat? Bon, continuer avec le deuxième mandat, ce n'est pas moi, ce n'est pas bon, c'est nous bien sûr. Par rapport à nous pour le moment, mutu ako pona oyo ako koleka
na deuxième mandat mais soki bao ba koleka na deuxième mandat comme ya sala ki pe ndamu susu o sala ki na premier mandat pour na banzela o ya ko yape amegana ko améliorer pour na psycho social ya bato parce que toujours les biso nyonso tala siko dollar ndenge komi donc vie est commis difficile peut-être le qu'on a ko bande yango wana. Merci beaucoup. Monsieur. Merci madame. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et de savoir que vous étiez vraiment nombreux devant vos postes de téléviseurs. Donc comme vraiment on a fait une émission de BFM il y a route impraticable de la paix et comment il est praticable dans le construire un business ça il y a mboka c'est le sentiment tu sais que dit et puis on a quatre communes il y a qui c'est commune ya Monga Fula donc la même route est reliée même deux communes la commune et qui c'est la commune ya Monga Fula que remercier la classe de Balandi qui s'occupe de financer cette émission et précisément avec ça qui semble papier Kelly malgré stress là qui nous n'a quatre il y a eu tellement des gens qui ont voulu parler qui n'ont pas aussi voulu parler et ceux là qui n'ont pas de la matière oui mais pour ça quand même faire que image na bokasité ya biso pona kopesa bino ko satisfaire bino ya biso batu ya tindika les abonnés de tindika télévision. Nous voilà arrivés à la fin de l'émission. En tout cas, tout ce que nous avons rabillé maquillé derrière la caméra. Nous avons émission chaque jour à la raison que émission de la Kitoko puis internet influence de la côté que la personne de Nara est à Bimboui pourquoi pas dire à des Castro José et à la grande famille Bateau je vois réfléchir Bateau et pourquoi pas dire à Dieu les malinfirmés les plus influencés du monde Christian Matumba je te salue Gila et Kumpini Ambeli je te salue pourquoi pas dire à Maître Emmanuel Ndongala dans ce jour à Kinshasa depuis quelques Nicolo déjà je tiens vraiment à dédier cette émission à la grande famille Timika pourquoi pas dire à nos très chers internautes. Quant à moi Kapaya, quant à moi Dorcas Bateau la touche de la presse congolaise je dis ciao live.